Oye pa ba chrétien kuna kutu bango ba vanta kango koleka. Balobi na mikolo ya suka, les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit. C'est que ngonga moko boye musuni osala nini et s'arrêter esprit. Botena biso bandeko toujours traverser un moment moko grave. Un grand de notre pays sera assassiné. Il va recevoir une balle dans la tête. Molimo mutatali siango bongo. Oyoki. Biso toko bondela. Mais toko sambela po kimiezala. Toko sambela te poto longola likambwana parce que ça va arriver. Biso nagati. Biso miso molimo saline. Na lobby filmer ngai diffuser makam na lobby. Natangi nanga komba mutute pour éviter les problèmes. Mais bata sina identité na ye mobimba balakisi nenga kolala na ndaku na ye makile zotanga et sa femme passera à la barre. Yelo le 15e. Le 19 mars 2023. Il est quelle heure? 14h13. Un grand, pour ne pas citer les noms, à Koshupir. L'esprit, il faut agir Namituyaba. Nous vivons dans le terrorisme intellectuel. Est-ce que vous êtes au courant? Non, personne n'est au courant. Pourquoi vous ignorez cela? Parce que les gens vous cachent la vérité. Le mind control a été déjà activé. Le transhumanisme a été déjà activé. L'eugénisme a été déjà activé. Le monde est basculé vers un nouvel ordre mondial. Toujours qu'il y a un comité na niveau kolongola biso force physique ya agir, force mentale, c'est-à-dire ba bongo ya bato eza susu makasité. Ba ko diriger bino vers un monde virtuel. La nouvelle technologie. Vous remarquez que mikolo bion soto komi croître na ba téléphone portable. Vous remarquez ngote? Vous remarquez que so bovani na ndako ata ba che film. So qui mukolo na courant zali charger na téléphone bovandi 5 personnes. Film ezo l'accent ngo mebino nyonso na. Vous remarquez ngote? Vous remarquez que mikolo yo homosexualité zo makasi. Je veux le dire na ko bomba te. Ba pesa rabiso ba vaccin à une époque sous prétexte que ça ba vaccin il y a polio. Ce ne sont pas des vaccins. C'est des produits injectés pour que bana bazala impuissant sexuel. Pourtant rozala impuissant, moi si et rozalate. Et tout cela est appliqué dans le programme de réduction de la population mondiale. Qui? L'OMS. Ba appliquer ba contrôle na bango bazo sala bandeko. Ba créer le monde moko virtuel pour que même makambo na olo bata boyo ki bat bo se révolté té. Bon se révolté wap na Facebook. C'est-à-dire ba tele bino vidéo moko ya mabe ba dénoncer likambo na réseaux sociaux. Botaliango. Vraiment, ce pays doit changer. C'est pas normal. On verra tout dans ce pays. Botier ba commentaire mais muto a tie article wana ebsibino boya jour tel tout manifesté. Sur 50 000 personnes ba commenter jour la manifestation bazanga 200. Le reste ba oyate. Pour l'année ba oyate. Ba programmer cerveau na yo commentaire yo tiaki contribution yo pesi yangwana. Esugeli wa
na Facebook. Donc, le terrorisme intellectuel. Vous remarquez que dans l'église, vent moko yé mikolo. Vous avez l'église à Congo, vous pepe mo réseau les mikolo. Barando, bako katana, bako swana na basala nzambe, ba discussion, ba critique bango na bango. Bon mon angote. Bato bakima kimbango mingi. Ba bosana qui les choses de l'esprit. Ba côté ici la satisfaction de la chair. À force de satisfaire la chair, il faut enseigner tout les choses de la chair. Du coup, les choses de la chair, ne sali que tout baya que église bavanda batonda boye pour bazo c'est les choses de la chair. Ce côté tout les choses de l'esprit, bat boyati. Allez bato bazo meka ko zonga mukie na chose de l'esprit, moi te comprendre bango susu, c'est trop tard. Parce que vous avez pris la Bible, vous en avez fait un repère des brigands. Et lorsque la vérité arrive et que Bolingibo s'est rattrapé, et comme il est trop tard, n'est-ce pas? Tout le monde a pris comme référence la France, la Belgique, le romano-germanique. Lélo, la démocratie, ça vous amène où? Quand je vois Mikolo, Tata Mikolo, un bon français, défendre la démocratie. La démocratie n'existe pas. Allez-y voir ce qui se passe actuellement en France. Le président Macron a invoqué 49e, point 3e amendement. Constitution. Et puis si président Asuka on a 3. Mais Macron a commis au sur 9e, sur 10e. L'équipe loi retraite et s'imbité et le président fait quoi? Il s'impose. N'est-ce pas de la dictature? N'est-ce pas la monarchie? Et lorsqu'on nous dit arrêtez de copier ces gens, vous ne nous écoutez pas. Les lois de RDC, qu'est-ce qui se passe? Vous allez organiser des élections. Avec quels moyens? Avec quel climat? Bonobi, élection, oui. Élection. Fouet Salam. Avec ou sans le président, élection, il faut. Et Salama. Pourquoi tous aucun des bêtises en bêtises? Qui vous a dit que Dieu vous a créé pour faire des élections? Dieu nous a donné cette terre pour te garder en goût, te transformer en goût, te nourrir banana biso, te salisana. Démocratie et péciba tout poison en zoto tout le monde d'accord que le ministère intérieur a sali parti politique na tant que sali ça parti politique na biso objectif na biso zani. Donc cela veut dire la constitution donne à tout citoyen congolais à qui accéder à la souveraineté à mboka. Bongoti. Si qu'on a mboka na biso boza bovandia bino no sozo na omona bino boza na betoile ya ba famille na bino boza no tobenga na kikongo ba kinkulu ba loi ba principe ya ba famille na bino ba bikolo na bino et pas na biso ba africain. Tout le monde peut devenir roi. Est-ce que la culture na biso na coutume na biso mutu nyonso comme chef de famille? Bozo kende wapi? Bobino bokomi na constitution tout citoyen, tout. Kasi nanga bokomi tout wana mukolo mususu Satan na pa roya apostiller te. Zoba nyonso kokoya na yepe apostiller na ye. Voyou pesoka ye atche na ye.
Allez tellement au côté dans le monde wana, ici fait son bagage t-shirt, au bon si 5000, 5000, 5000, au petit batou. Quel pays vous votez qui? Muto bozotia na mutu ya mboka. Ta na makila nini? Est-ce que zali na makila ya banzambe? Est-ce que zali motambu ici? Tous na ba valeurs et principes. Pourquoi bozo respecter en côté? Otbagolo ba yo lingolo banini sikoto zonga na royaume bozama butala mayele na bino za bato musunita mukebwe. Bozomona teke désordre monge koti na mboka. Sikonde toza bwe makambo ndenge zokoma. Risque za toke na dialogue, boye bien. Siko bo sala élection bo voter na. Alternative ezata. Nazolo ba tant qu'esprit. Bo pesa nga alternative ni bozana. Notre classe politique bangonyo so bazandenge moko. Mtako sabino azate. Botika ko déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Baza bangonyo so ndenge moko. Makambo bozolela lelo. Tolela yango pe ba Kabila. Tolela ngo pa musée. Tolela ngo pa Mobutu. Tolela ngo ba indépendance. Oyo pa roya, to banolela rara la même chose. Problème ya RDC ça esprit. Déjà bon nzambe to comprendre ngo pe mabe. Bokena monothéisme alors que bakoko na biso balakisaki biso le monothéisme était balakisaki biso ba divinité dans le monothéisme. Bakoko na biso balakisaki biso nzambe moko oya se manifestaka à travers ba nzambe belé. Bakoko na biso baebaki ba divinité. Notion wana ya ba divinité biso non to développer ngote na mboka na biso. Mundele sa développant. Alors que tout tient la théorie à monothéisme, mais on doit trouver le voie et moyen il y a célébrer la divinité Moussous Batikali. Bazu janvier, bazu célébrer. Bapesi moi mobimba, tokumi sanan janvier. Moi mobimba tokumi sa février. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Mais baza ba divinité romaine. Tant que tu as un combo na bango, tu as kumisa banan. Balongoli bango na kata culte. Balongoli bango na religion. Ba koti si bango même na quotidien na biso. Alors que ce qu'on y a, notion de divinité, un Congolais qui me dira, non, il n'y a qu'un seul Dieu, Jésus-Christ sauveur. Attention. Aux amours, tu ne connais rien. Tu es né dans un pays laïque, majoritairement chrétien. Apparemment, Christ, courant wana, oyebesika makamane utate. Tanga la Bible ne ngozo tangela ngo mabe wana. Comprendre on peut kaka mabe kaka ndenge pe. Vous comprenez, on peut faire ma B. Or, ce que dans la Bible, Nzambe yemoko azo reconnaître Banzambe. Tant azo pe sabana Israël, commandement, article 1er, Bozana na Banzambe musu sur le bosso nangade. C'est azo reconnaître Banzambe musu bazat. Si vous avez dit bino Banzambe wanate, bino kangai. C'est clair. C'est que Nzambe yemoko azo reconnaître Banzambe musu bazat. Joseph aye en Égypte. Botanga histoire à Joseph. Joseph aye en Égypte. Tebinenge lekaki. Tango ba pesi responsabilité na suka. Pharaon a bengiye Softnat Paneya. Elengolo bani. Dieu de la parole et de vie. Nani a bengi Joseph Dieu de parole et de vie? Pharaon d'Égypte, Abengi, Joseph Nan, Dieu de parole et de vie, Softnat Paneya.
Si on a tindaki Joseph en Égypte. Moutou a sali que Joseph a en Égypte nan. Nzambe. Tango alaka ki Abraham borokota bo umbu ba ba souffrir. Façon à côté le bon monde a créé situation. Joseph a en Égypte. Qu'on a commis Dieu. Nous avons commis c'est Dieu nan. Tala mokilingonga. Zulanga lui second atika ili kololobi. Ya gros wana caractère amenene. Zulanga Bible lui second. Pendant que bazo la Bible lui second, moi no yo wapi moi na bengona wana wapi. Aza wapi. Yaka. Telema. Koyoka sonite kubanga te. Eza pona kote ya baninga po ba musu bavandi ba comprendre te. Yo lokwe salamela ki yo kanga mutema. Walbo sa père kanga mutema. Donc il faut le bango pour baninga bazwa leçon ba comprendre leçon de vie. Pour ceux qui étaient pas si kaka, n'est-ce pas? Ça l'a très à l'aise. Moi, il y a un shop na Bandal. Isaki na décembre, le 18, le 19. Tu so ba yo sala ba délire. So ba mbongi ke mbongo na bango esili. Ba approcha ngai karma. Tout mon mbongo esili mais ambiance eleki makasi. Est-ce que vous devez faire quelque chose pour rembourser yo? Ngape lokana message na cop na ngana bi problème est na payé $50 asimbisi nga iPhone X abi na ngai loka lelo eza dimanche na yo zwango ti mercredi mais na pesa yo $70 na bi pas de problème mais yeba ke mbongo intérêt à la raso ke leki e mataka abi na nga problème été na pesa yo tami koleleki et yo koma samedi dans 23h ayo singa be excuse abi po azaki lesbienne abi masa boma moto mikolo na zimbongo te mais tikelanga semaine no kota na pesa mbongo na yo na bise yeba ke mbongo na yo mbongo na nga e mata abi na nga te soki so akati na ba $120 na pesa yo nga bise malam so le kisi nga na te ka téléphone abi na nga problème eti to koma dimanche na 4h na zui téléphone na branché na charge tolali na batolala na bango na lounge bar wana tokangi pe lounge bar pour ambiance Cécilia déjà combien de ba 4h tolali mutu tolala ne pembe ala DJ nga pe na ebiteke ayibara tolali nala mukaba 6h boye téléphone izati téléphone izati ndeni na matili kolo na chambre ya manager téléphone izati nabi gérant na tsaki téléphone na batu wasko téléphone izati iki wapi abi na ngai zela to sangisa batu nyoso to lalaki po mupaya zate mutu nyoso ayebi ke téléphone wana eso ezapa na ye ayebi kolo téléphone wana pour ça qui peut na mot de passe mais ça kaka na identité tant e komi bongo mutanzimite na leli boso sa téléphone na batu pour ngana mekozwa pe mbongo na ngai mutanzimite na yeko ke pa musulman bombo na ngiringiri na ebisi masa abi masa na ngai e bana kala bi na bi aider ngai na trouver moto ayibi téléphone na batu abi na ngai pesa nga 50,000 francs pour na lakisa yo moto ayibi chombo na yo na pesa 50,000 asali yo abilo na bango nga na zongi na ndako na lali na sokoli pour na ya nazwa résultat na ki na nga bandal abi na nga masa bato nga na moni iza DJ Clash na Adonai DJ Clash aza DJ Adonai aza sécurité à la porte, mais pas de problème. Na kei
na fongoli pe kiosque na banzu sala na ngai ekomi ba R4 longe bare kangaka na sangisi ba ya nyonso na bi to vanda na to solo likambo pona kolo ba na miso ba tubuiti tana ebisi ba ya mutayibi chombo na ngai clash ya wana boy ya bi ngai te na ke porter plainte ngabi lokwa yo si chombo te siko chombo ya batu ngana asime ko futa ngape na ondima te ya wana ya sécurité ya bi masa ngala ebi mutu mo boye asala wa makambo apir ngai me azala na kan kokulu est-ce que toko sangala biso nyonso lokwa nde tolala kito kende kuna ba trouver muyibi natali lokwa batu ba futa ngai iPhone X écoutez derrière ba $200 na $50 na ngamoko $250 na mbongo ezaki na sima pochette $250 la lingana ki signé contrat na Canal Plus ngambuni ngali na mema na musala batu na bito kende pombonga batu emonana ezaki lundi toki vers 11h toki tokenda 4 personnes DJ Clash Adonai na gérant Gracia na ngamoko tokomi kuna paya yango na kuti batu bavandi ye moko na kata ndako ba so plus de 3 personnes ba sa mama kamuna bango bisul bana to ebité après ayo bima apesi so mboto wana bi problème ezani ba bendinga mpanzi na zo expliquer ve problème ezaboye abi na ngai ngai avant consulter ba ancêtre na ngai faut pesa ngai $20 na ke belela ya consultation ngabi $20 ngana na ngoti ngana yeyo sala wa kambu so esimbi na pesi yo mbongo na yo nga récupérer lo kabatu abina ngate masa nga sala bongo ti heureusement la tambola pe na 40,000 na zui na pesi vandi depuis 11h ti 14h ayo ibima abengi ngai ay masa koma akomi abina nga olatini na nzoto no na lati lo ta abilongola ba bracelet na longoli bracelet na simbisi libanda tokoti ndako ngo kokota boye na salon un ngo présentable propre ce tokoti na chambre na moni bizarre babikeku ba petit cercueil ce que le repesa nga force eza na monaki photo ya mama ki pa vita na kati ya chambre wana ce que natali ce que mon père a yebisa biso na bi c'est que mama be nango vraiment ti na mekanan afukami abanzo bela ba 043 babilo mo buka bongo abeleli azulise ka fuli afuli afongoli cercueil yana abimisi nguma na kima abinanga yo kima te afukami ka wana azunguma wana asise nguma wana na kisomo afukami ka siko na kumulinga après anzo bela bakoko na bangwana se présenter ngai mwana kingani na utiboye na zalaka boye azulise ki wana afuli yango 3 fois abeta ngona se ekeko lobi na kima abina ngai kokima te yoka mukamba loba ekeko na mama ebanzo pesa ngambote koko na ngai boni na senesi na beti kara na yokete abouger ngai lisusu koko na ngai boni oui bien alobi na yebi déjà makambo nyonso oyo nango awa ngabi problème te mais nga za na posa téléphone kaka ya batu emonana na mbongo na ngai na posa na trouver ka muto azwaki chombo ya batu ngai na yebi oyo eloko nga mona osala yi yemba mo yebisinga biso tokabulaka batu te mais tosangisaka abi problème ezate pesa biso $60 to bimisa parfum wana nde omemango na longe bar na bino o pompe yango place otiaki telefone so pompe yango moto azwaya telefone na yo amona na kaka lelo eleka te nabi ngai na mbongo te ngai makambo te ngai lokwa pesa bino de $20 seke esili masa yo za koko na sko loba bi mwana na ngai yo za na pose eloko na yo emonana vina mobimba ezala $60 te wana sko alendisi ngai na zip moto na gérant tozongi ti longe bar
na yo bimisa $60 wana ke comme désolé banaï ok na yo bimisa $60 na mbongo espace na kati na fond na ye na pesi abimisi biso libanda tuvandi aye pa na nga lisusu wansko ya yango mala aye pa na ngai o masa toke na boy tubimiti na kan toke vers loka bakota wa GB ayo vandi sanga na bar mo wana ayi masa vanda na aw na ye na vandi abi na o melani abi na mila vraiment bière te abi sko yoza poselo one monana posa la moi essaye po et conclut na makambuto luka nabi bopesa ngai mixing baina mixing abi na ngai so miliango ndambu okena osaleti sambla okena toilette olobi angelus 10 fois après obwaki yango na munoko ya toilette balobi aloba nini angelus bino na ba ange na lingala obenga banani ba angelu pourtant na loba bino makambo so bo comprendre raté kuna bazobelela nani angelus boye ba soki azaki nani na yo salaka ndenge ye alobi na beleli pe angelus wana 10 fois na ye na vanti nanga na sundoli nanga biara ngo na la ponye zwinga na lali ti ba 16h30 na la moki na bi nga il faut na zonga ndako so na trouver solution te na zongi ti peste ozalaki ya ngo azate nzokande akendo somba po yebisanga ke bob misa parfum un esprit mais ye akesomba parfum ya kosomba awumeli mona ka boye aye akoti na kati ndako avanti ndambo abimisi so obenganga abika makoma akomi tubimine su libanda abi somba denguba et des enfants bien sans enfants abi ce qu'on a ça noni abi yo somba kaka te masa ngana osala ngolo kote yo mumto simbango na sombi nguba desa moko na tina poche abi moko telema awa longolango ba posu longolango ba posu e comme propre après na ina ngabi na ngai vanda na kiti wana kasa ndako na vandi apabi na ngabela angelus 47 fois na beleli angelus ana 47 fois correct apabi na ngai il y a 3 mbumanguba ali 3 mbumanguba abi na nga reste tikali zwa 3 mbumanguba lisusu simba na loboko yango nde okei nango na koti tokoti su na shamba ngo ala koti na shamba ngo évoquer lisusu kekwane wanzo loba kekwane lobi après bi c'est bon okende na parfum oyo kande to yebisa ko na débit ndengo osala to bimi pe na baya yango to ngosala ngo to passe to mokinde to komika vers na bakayau to bima bakayau na chibango to bima suko ngana zo moto na kende timola parfum e beta canon na poche pouf parfum pasuki sko ne comprends te pinem te beti to parfum sko mère mando le katali na la poche abi mwana wala di na la poche na o ba mai mo ya kilo e bi na poche na nga sko solo banzinzi ba mbola ndanga na poche yango ne bi problème nini na ba ya yanzu kina ba abi kama oni na bi tout ça na binosi bi mo tu na oni bo moni o salami na kati ba mona ngambu mama ando te kana na singi sachet pona garder kaka saveur ya mai wana na bombi yango skota tango salami bongo kana baka ya wana na mata moto na se sentir sous na ngati tout en tout ya mbebo na ngai élève na ngai e mo sala ngai pili nzina li pili mena li loti ntemo na ngai nzeba ba déplacer ngo ya souté na se sentir ka piente nsi ba na ngako ke makolo ti dibambo mana okete na zimoto na komi kuna na kuti pe baya ya bavanzi ba beta bia na kotika mbo na loge ba na lali na kiti na komi siko conscience siko zoni siko na komo mi raisonner siko ngana sa sacrilège po ni na kinda ki soki zaki ba sans wana ba yebise ngake mutanga sa bo ni ngana ki ete
na ntima mo regretter na nzobondelaka papa limbisa ngai na yeba kite o nga na kisala na bengi masama bazala wana Benji na se Benji sombela ngai biloko nalia so na yoki bien na pesa ombongo po sak na nga elikolo bosa kangela ko likolo na pesa o maloba ye aloba nga na yoka ti o nga na aloba ye yoka na yoka ote yoki ndeka kasombela biloko po banda tongo na liete na bi am solo kana na liete po nga na bomesa na lia kana nga patsa 9h ti on lala na bi sombela nga na biloko na lia se ke rechite salinga lokana banda tongo na liete ti 16h sombela nga biloko na lia asombela nga biloko na lia na tena munoko esimbati gwa biloko ete na bi sombela nga kisimo bateka na pharmacie à l'aise ya muti estomac aka sombela nga yenango na sisango ga bwe na panzi ko sanza siko banguba o na lia kikuna sanzi azo masima wa muke na banguba misa to apesa nga o ba na ngai bongo ya nango aba na ngabwa kango na 3 virages ça veut dire o eke tout droit na yo mupanzi 4 nguba tout droit na yo mupanzi sima na yo na mupanzi banzela yo kabona 4 we ba venyango de kabona 4 na komi pe na bwaki na lekani tina komi na longe bar na lali ne makambo bando sala mananzo sanza ça ne va pas ntana sanzi mingi na so sentir ko mie na so sombela nga énergie o batika ya bouteille plastique na meliango na oki moi bien na lali muke na banzi ko reso ko ngamle salami kuna na banzo lela no lela kaka masana banzo bondelanga kama nina ngole kikuna na bise na ko yebiso sikote zelanga na refroidir bona yebiso na lela kaka bi masa boma moto siko lela ko karma tango yo sala mabongo na yo so sakina ngambongo na zongi ndako na kuti mama po mère obela na bi na yebisa mama makamboyo mère asambela suna bisote ayoka mama na ndoki na minso na oke yebisa ete na bino betela Rachidi na betela ete na bomba na pona ngamoko na sokoli na zona pesa kina ngambongo na tie place na tsaka na ndako na vanzi na ngai na bi na zonga na bandal awa 22h na zongi bandal na komi na bandal na bi na zonga su ndako na wala kana bandal na zonga kanda kuna tongo yoko ma ba 2h na komosa sko toilette ya mai kaka ya mai ya pembe na sa toilette te me na sa ka mai ikumbuliki longa na problème ni ngo problème ni na ko masko ba 2h du matin na yosko yiba téléphone ya mo azala kana na se connecter na Facebook na wo monasko Verdi na komili Verdi oza o na parler po tona bango kaka tokanga ba venir biso di mambo mabango dekani abina ngai ya shopo ngala na kanga parler na kotiti ba Verdi na yozo mai ya lipamboli na mabela miongo tanso ko sima lipamboli na mabela miongo tana meli na se sentisco normal nga vraiment fils beta kaka na mwande sina kufa nanga na zongi pe na lali tanso ko na lamuki na tongo on se sentir mutu pasi na bi et comme ce mardi na bi loko na tika sous-vêtement na ngai na il faut na zonga na récupérer sous-vêtement na nga pour ba film Nigeria total la kasotiki eloko mo nzoto no eloko tiki nzoto no mobimba na bi faut na zonga histoire na betelo na muntu te na yo zonga kuna telepene yango abine masa problème ni ozongi subuye chombo mona nte na se ve osalisa ba G fort pomete loka chombo mona nte arrêter no makamboyo kende contacter ba koko na bino ba arrêter makamboyo opia ka sous-vêtement nanga na kende bola ndila sima kamba chombo te botika onka boyi masko na komo bwak sango ya nga koti asalibe cartation abenga na koti azuli seki na bango na fuli 3 fois béton na tapis et quelque ban soloba koko na ngai na yebi makambo nyonso olobi na salon potika makambo bien sûr mais oyebi oyo sali biso nabi sali bino nini abi yo kimisi 3 pouvoirs o ezaki na kati ya bouteille wana oyo panzi ngabi nga panzango volontairement te tozo tambola na batu ekomi na tokomi na
nzela abaka ya epanzani abi te opanzango makambo yo zango na nzoto na yo esimba te na biso fo futa ba droit na biso po obima awa ozonga suti abi ekomi su ba droit abi na ngai esto sengo makila abi te bosenga makila poani ngai kina mabula makila te oyebi muto aliaka na fulu ngabi se mutalibuma oyebi muto alala na cimetière na se mutakufa abi biloko na mibale lobi olungo koma moko nango mais to rater yo po wana mutu mona sima na yo abomba yo mais loka do komiawa fufutaka ba droit na biso okindi apa yo rappeler ngabi nanga kopo yo salaka ya banani nabi wana ki ekomte luba nabi kopi na salaka eza ya ba cousin nanga Enoch mombili na Glody mombili abi parce que koyeka moi bambongo ba pesa yo bolinga bo développer makasi mais ba chance oyo za nango na oya bango ba bundisa bino makasi moi ebokende ezate chombono mutayiba kango aza mutu normal maza recommandé na ba esprit supérieur o ba bundisa yo po ba memiso ngambu basala rechit ya eloko batu yo mema ngambu siko za posa to sungo na nini to peso kisa mbongo o banda ko rote mbongo ya dollar ndo sala exchange dollar na bi te ngai makambo ana te yolo ba essentiel ngana kendi na babi wa vraiment na nzambe yela biso 3 bilonga $20 lisusu na bi 3 bilonga $20 lisusu chombo kutu na monite mbongo kutu na zuite na yela suna mususu na peso 30 minutes sala noki ekeko kati yelo basuti to fanti ba 10 minutes tikali 20 minutes na bi sko v après 30 minutes quand ça mbongo te o masa mobimba no za 30 pesos $60 te beta choc do zwangu na bi mili banda pona kina mail pamboli nanga na bi mili banda na telemi ngana msilima yina ko mizoba na ozo moto na zongi tingiringir maman tu ninga yombang bwende ni nse na sadil mo boy ana 24 ko to ya GG Mart na zonga boy na $60 mili bango Nathalie etikali 20 minutes etikali 15 minutes to komi na entrer à camp basoda baboy to kota ebinzambe onga obela liboma to na kufa ya beta show na sundoli muta moto na leki na leki si moto ala nzinga to keti kuna na pesi ba mbongo wana fo futa sunu na makasu na tamba koko na mbongo te abi ozana mbongo ebele oza muta mbongo ebele fo pesa ngo apa abi na ngai awa na mokili na biso ya bata vitesse tamba na biso za na 13000 makasu na biso za na 10000 boka pe na ki na mbongo na 23000 na pesi bango na zui sous-vêtement na ngai na yo kendi na kobi libanda na zui mai pamboli na sous-vêtement na posa liboso na mwaso le rosel la ngote na boake ngo na batol mo zaki wana na ke na ngai na yepo na sala na on se sentira bien te na yo contacter Enoch mombili na CV ngai na ko kate yo tatuninga masa osali perte na biteve perte te mais na wela na nu vina ngai de est nécessaire il faut otutsanga na papa so na kenga moko na zona nga chance te maté ya dimanche passé wana papa loba déjà que olimbisi est souté dans la perte qui déjà na bi nga vraiment ici li nga vraiment fit beti va yo benga nga bi na ngai nga na ma campagne trouver solution yaka na place commerciale tokutana na yoana tokutani wanzo solo le yiko tanzo gangela ngai masa biso tokotaka biloko wana te po anino kei basenga kyo nini na yive basenga boye ayo contacter Raja ayibisi Raja yibisa papa pour mezabo yatindeli voice Raja nde ayibisa papa nde papa yo valider ke boya nae nde to yaka à partir de 22h 23h de papa tanga moni ngai na betele histoire aseki nga ndambu apo yebisi ngai batu wana nyonso baza ba musicien
Nasiko naza likolo ya ba musicien. Naza likolo na bango. Merci. Merci Yaya, merci beaucoup. Vandanayo. Lisola moninga, soki moninga zolo ba salameli yote. Le jour ba yaka la poko wala ta we no kazo expliquer ya tala kaka boy. Neti na pese mba tala te la seka ede. Yo, okesa nini kuna? Me ba ebisiye ezana mutu moko na sima azo kengela gai. Bandeko esprit, hein? To komi na tango esprit. Même Congo yo, esprit fait quota. Pour comprendre que Bato balobaka masambuki dana kisi makashi. Soki siko masambuki dana kisi. Mutu asali kisi fona soutenir muningate. Neni ne parfait pasoki. Pasoli bora bato. Elingolo banini. Nzela o yolandi. Ezali nzela ya Nzambe. Pouvoir ya Nzambe ezali. Pouvoir mususu Nzambe peka kamutakela ngome batu bazo salela ngo. Mabe tala siko ba invocation. Azo belela ba angelus et tout. Or bloko les aba recueil mo ezala ba livre mo ba talisman. Ba bloko ba jewana ba parfum. Musi ba photo ba grand esprit tie wana. O mona pe photo ya kimbangu pe zawana ba otsape photo ba Saint Pierre même sous Bible. Même sous bazape na Bible. Mutu musu pe soka za mutaba ordre ya minene mona. Aotangelo pe na ba psaume. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Soit gangi internet atangi a réciter psaume moko. Ebiso ganga angelus 10 fois. Maotangani Bible. Si vous faut la illuminer, vous allez mutu makambo belé pour comprendre. Bonzambe oyo tozo senga ezonga na mboka na biso basala nzamba solo batikali muke. La plupart bat bachola nga batela nga monoko ce sont de faux. Poyo musala nzamba neni omona raba tunozo ba diable. Lelo mikolo yindi na Kinshasa banganga nzambe nyonso polémique entre bango. Ba misusu balati biloko ba juif, ba misusu balobi non yango te. Misusu abeti liseke, misusu abi yango te. Oh. Mais balata te. Bonzambe zaka moko. Et se manifestera la forme, hein? Et belle. Ngala zo senga tozonga kaka oyo ya biso moko. Mais mutazo comprendre te aloba bino ngo banzambe baza combien? Ke na Bible oyo tangaka. Oyebite ka banzambe baze belle. Na simbi Bible. Aujourd'hui, livre de Genèse. Tango Joseph a commis et pas il y a Ramsès, il y a Pharaon, hein? Tango a pessié combo ya Sofna Paneya. Avant wana Pharaon loba boy. Boka mamu Pharaon azo loba. Batu ya Keto. Hein? Batu ya Keto. Baola nangana RTMAS so bozali. Genèse 41. Bozo verset 37. Torokitati na ba 40. Ba komi boy. Na titre non ba komi Joseph gouverneur de l'Égypte. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Le Pharaon dit à ses serviteurs:
Français, non, tant que français. Bah, tu as 2 points. Est-ce comme un lobo pharaon à lobby? Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci, qui en lui, l'Esprit de Dieu, qui a en lui l'Esprit de Dieu, qui parle? Il parle de quel Dieu? Pharaon, azotuna batunaye, est-ce que tu as trouvé Moutaboé parmi biso ou un esprit en Nzambe? Nzambe ni. Pour Pharaon, il m'a considéré en Égypte, kuna banzambe bazalai. Tant que Joseph a continué à ndaku ya Pharaon, akepa Potifar, ti boté les gars qui soi-disant balou. Maman kokite oki li pipi a craqué. A loulier. Donc la zalaki esclave, il faut s'embelanan. Tant que Joseph a quitté en Égypte, c'est qu'il faut s'embelanan. Banzambea, Anubis, Amon, Akhenaton. Allez, Yemoko, Pharaon a péci à l'obinae, n'a péci ndingiso régner sur toute l'Égypte. Moutumuso a un pouvoir, les colonnes haute à Paranga. A péci Kombo, Safnat, Paneya. Safnat Paneya, c'est ce que définir en gros. La définition est belle, hein? Mais en gros, il va tout simplement Dieu des paroles et de vie. Si vous nani abengi Joseph, Dieu des paroles et de vie. Pharaon. Pharaon a commis si Joseph nan. Safnat Paneya. Oyatindi Joseph d'Égypte. Comment on est? Nzam. Pharaon a bengi Joseph nani. Nzam. Ba commis combien de Nzam? Vous voyez que quelqu'un peut être divinisé. Une personne physique, vous pouvez diviniser. Ce qui a démontré la caractéristique divine, beaucoup de cette divinité. Pourquoi Basango Babenga Ramutu, mon Seigneur? Maman Sarah Zarobenga Abraham Nan, mon Seigneur. Nalingalani Nzambe nangai nkolo nangai. Si vous avez Joseph linga kufa, Joseph tango linga kufa, Joseph a ebisi ba famille na eboe. Je vais mourir, mais Dieu interviendra pour vous et vous fera remonter de ce pays-ci jusqu'à Don, le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici. Quand Dieu interviendra. Ce que dans la version biblique, quand Dieu vous visitera. Nani a robimisa bango? Moïse. Donc Moïse a zaginan. Banzambe bakomi combien? Pourquoi vous devez comprendre la notion de la divinité? C'est ça le vrai problème. Bino bokomi sama sambuki di nzambe, bokomi benge nzambe. Papa, soko yebite hein? Tu la fermes. Nalobi yango te parce que c'est écrit dans la Bible. Nalobi yango parce que nzambe tango akelaki mokili, chaque tribu a une culture. Na kati ya culture okokuta ba valeur spirituelle. Na kati ya ba valeur spirituelle wana okokuta chaque valeur est représentée par une divinité.
Lorsque les catholiques chantent « Salut, ô Notre-Dame, nous sommes devant vous. Pour confier notre âme et votre cœur si doux. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine chez nous. Soyez la Madone compris à genoux, qui sourit et pardonne chez nous. Yo mutaweli yo Bible yo catholique. Yo mutayebi so que Matthieu c'est Matthieu. Yo muta imprimé mukandozo salela. Ti ba Louis II ba bimi ba komi ba 21 ba bimi ba komi. Ti ba 1870 ba sala musala wana, ce sont les prêtres catholiques. Yo église na yo zolo balelo wana ezalaka te. Yo beno botamaka no pe te. Oyo kutango. Mais tu oses cracher sur Marie, la mère de Dieu. Oyebi secret à Osiris na Isis. Où cracher sur Bangote? Catholique a personnifié, a pensé qu'à combat bengue Marie. Mais l'histoire est aussi dans Égypte antique. Baltubazo kende plus loin. Nous sommes au temps de la grâce. L'Ancien Testament est révolu. Prédote, Ezawapi. Okobomate, Ezawapi. Okoyibate, Ezawapi. Ce que l'Ancien Testament est révolu. Christ est mort et ressuscité. A son bibi sona makila nae. C'est que bando obimana mama na yo. Prends ta mère et couche avec elle. Parce que l'Ancien Testament abou. Tokomina, temps de grâce. Longola offrande na dîme, pour dîme dans l'Ancien Testament. Offrande na dîme, boy ko longola. Au tingami na Nouveau Testament, mais après tokomina temps ya grâce. Bref, pour dire quoi? Bana papa masamuki bobongama. Mukili s'est basculé. Contrôle ya cerveau ya bato salami. Bato barokoma de pire en pire, de plus en plus pire. Na ba bêtise. Bomoni ba réseaux sociaux ba TikTok. Motuno sa komi na posa asa la vidéo mobwe. Musuno sa mona ami filmer ami lakisa. Molimo ane utwa. Do ba créer bino monde moko ba chebino kuna. Ole banganga nzambe balakisa batu danger o mukilezo courir lelo rien. Bonga débat y Ancien Testament dans Nouveau Testament. Tant ba koma Ancien Testament dans Nouveau Testament yo zalara. Ino zalara. Tant ba koma makambwana nani ya famille na wazara. Tout ça là très attention. Bato bazotanga mukanda oyo basa la lecture malamu apparemment baotanga ngo malamu te. Baotanga ngo malamu te. Bino bozi grâce, bozi chance ya kokota na bonzambe oya bakoko na biso. Tozongi na bonzambe na biso. Bonzambe wana eko sa teze ya solo. Eza bonzambe absolu. Raison au moni témoignage moi na biso apesita là. Le rôle aza mwana na ngana chai na mai. Aza mwana na ngai agumba magawa. Na simba mutu na e kota. Ndenge batia bilembo wane tikali. Partout kokende na ko intervenir. Partout kokota na ko intervenir. Mota na biso. Tala. Kusala erreur te hein. Usala erreur te ulubake ah papa zolo baka ngasina kote salani tala uyebi na wote bomoni mutu nyonso ngana tia maboko soko meki ko dévier okoma loka mutabeli liboma bando loba lobo komona okomi dépasser omoni soki mutu ameki même ko critiquer ne balobaka a touché vie à papa ameka ko copier yo bela mutu et memona liwa
soke kota ndako nganga oke kota ata biloko na bino mamiki wana bosela ba matiti wana bochaka ba mobali akangama mwasi akangama et tout moni biloko na mike bochaka tala nga mutu ezonga kapana nga heureusement naza mutema malamu so nazaki bajara ba père ba spiritualiste so bazaka ba to esprit pena ba to keto tala odi pena likasa otie na salolem okelo bambali pena pas fo koyo komi liboma bino bozwa libati ici bondimela nzambe boko zonga susu na maboko ya makambo wana te parce que bino boye pas ya pouvoir absolu o ekangolaka o esikolaka o ebikisaka ali yo siko besoin ezuyo okeluka susu papa mo boya salaka mama mo basukulaka batu ti bosani posala nini na mikoleko ya l'église ekokangama bato basalaka bamakambo wana batour bapratike batarisman babougie rouge baordre pentacle tala tokokanga bino spiritualité pure engela ngombongo te mais ça la rappelle gratuité. On paye toujours un prix. Le prix là, ce n'est pas l'argent. Quand tu es face à un grand esprit, tango yaka osukula maya mungu abasambela pono basenga binombo. Tango yaka mbikululu basenga binombo. Parce que les choses de l'esprit, elles sont gratuites. Oko senga la ngombongo te. Mutu yebo na foi na ye na mutema malamu na soka linga kabela yo. Merci pasteur, merci révérend pour le service. Azu action de grâce na ye, a pesio. Yo senge mbongo te. So moni mutu oka sambela pona bani nanu. Prière, pour ba prière to bani na $20, bima. Do pena oyo, fa quoi, escroc. Prière ezaka na montant te. Ba sambela kanana. Mutu azu nanu lobi ko. Ye moko ngambuna. Soka ko yako kumisa nzambe malamu soka yete mikumba na yo kokisi yo bapesa yo gratuitement batika ko sakana na esprit na biso ba mindele bazo contrôler biso à distance kene na TikTok tala pendant que na est kuna guerre ba famille zo souffrir et des individus qui sont derrière ça. Nous-mêmes les Congolais, traître, trahison, tout tekimboka. Notre bane bandeli, nkolomo warolela kalate. Mutoyo kaka. Butu ate indi suka tongo itanaka. Dikamuni ne silakate. Guerwana fosila. S'il faut batu bakende. Bana na biso baza kuna ba vivre na kimia. Ba famille na biso kuna vivre na bongo te. Nous aussi nous allons faire un grand travail spirituel. Goma Sikila. Nord Kivu, Sud Kivu, Sikila. Kimia, Ezalakuna. Moutalobaki Makamboana, Alobaki Obeta 30 ans. De 94 à 2024, 30 Zokoka. Lokola ye Moutalobaki Yango, ye pa Zoki Negosili sa Makamboana. Tenabiso. Il faut Makamboana et Sira. Guerre ezole kana este ya oyo ezaya suka. On va déclencher les choses. Mais bobon de la mingi pona mboka na biso. Nazomona penati na rokende na ba élection te. Voter nani. Bango nyonso ndenge moko.
alternative ezate. Ils sont tous de la même école. Je préfère tobongisana numboka. Ndenge kolekela, ndenge osalamela. Nzambe alingeza la bongo, bino bokolanda lokolo ya Nzambe. N'est-ce pas? Et osalama bongo. Tobondela po kimia ezala. Oyo nyonso akotelemela mokano ya Nzambe, akokutana na Nzambe na nzela na ye. Pour retenir les sons. Soki tosali makasi te tobongisa mboka noki milimo na biso ezokende. Bakomi ko diriger biso mystiquement. Bacheli biso ba mystique na RDC. Bandaku ya ndenge na ndenge, banzungu ya ndenge na ndenge tokeli biso awa. Bana bazoyoka lisusu te. Mutakale komi partout. Téléphone à mutu nyonso soko zwi pour nous ezanga te. Nakosi buzoba na buzoba botutu ekoti milimo ebebi miso abatu ebebi lokola milimo ebebi yango Nzambe atomboki bakoko batomboki milimo etomboki batu bazangi kimia batu bakomi milimo embrouillé dans la même circulation na biso okomona ke même na nzela totambola susu batu te tokomi bibwele batu bakomo tonga likona bakanivo batu bazo sala n'importe quoi loi ezali susu te mobeko ezate police azoyebana te militaire azoyebana te mukonzi azoyebana te civil azoyebana te tokomi biso nyonso désordre esengeli Nzambe akita aya kochaki kimia na milimo Nzambe aya apesa biso ba décision bokolobanga okutuna ngai papa Nzambe ngo ya ndenge nini Nzambe azawa Esaïa azawa na Congo. Je ne parle pas de différentes divinités. Je parle de l'actuel, l'heure actuelle et la mission actuelle. La mission de l'heure actuelle, Moutouana aza déjà. Moutou arrêté azate. On va faire ce travail. Je vais le faire. Tenez-vous prêts. 1921, 2021. 100 ans et c'est Kokaki. On va le faire. Nous, tous, Nangali Bosso, on va le faire. On va renverser la pyramide. Et Nzambe Abakoko Nabiso, le Dieu de nos pères, il va s'installer lui-même au pouvoir. Il va s'installer au pouvoir. Il vous a donné la chance d'essayer avec vos tribus. Ça n'a pas marché. Et lui-même, il viendra restaurer les royaumes que vous avez perdus. Vous allez me poser la question, comment ça va se passer? Papa Maramli Nozoloba, est-ce que vous se rendre compte? Tais-toi, tu n'es qu'un petit esprit. Ah, Nozoloba na kei. Ekoya. Batu bakulala. Kulala kwa bakulala. Nzambe alingi ezala bongo. Bozala prêt. Botelema. Bolamuka. L'heure est grave. Tangwa fumuki mbangu ekoki. Boyoki. Tango ya fumuki mbangu ekoki. Tango ya batata masambukidi ekoki. Bana na baza na monde entier bazo telema kala te bormona makambo ko banda. Ne vous attaquez pas à vos présidents de la République. Bosimba bangote.
baza ba innocent. O tozo vivre. Nzambe mutalingaki tout le monde a passionné sur tomoni parce qu'il voulait nous montrer son visage. Ce qui tozaki na sengo, tolinga tout le monde a Nzambe te. Il aurait fallu tout le kana makambo tozo le kana ngolelo pour que le temps de Dieu, tant où il est à quoi agir, pour comprendre que il est venu vous remettre la paix dans l'ordre. Banzembo yembama. Eyembama. Lelo kokokisama. Ekokokisama. Bobanga na bino tata batu bazo welela ngo, ba welela. Ata mokolo moko te nzete ya mbila ebota nguba. Liboke ya moninga tombela nga te. Ata bomoni batu baweleli ko bima babimisi mutu. Muta omata kuna zanete. Nzambe muta omata kuna. Boyoki. Mupepo nyonso bomoni même makamba politicien ba osala ba organisation na bango nyonso. Ba kanisa ke ba oso s'organiser. Nyonso ana ça fait partie du plan. Kolo otika makamu muswe sala mabongo ya pati bo kenango ti place bo suduka ba donner changer. Nani asali yango? Nzambe. Bubondelaga pour la Mukonzamboka actuel parce qu'il y a des cartes à souka. Le président là qui est actuellement au pouvoir, le président Félix, priez pour lui. Kopo azo mema eza kopo ya pasi koleka. Azo mema kopo ya pasi eleki ya Kasavubu, eleki ya Mobutu, eleki ya Muze, eleki ya Joseph. Kopo ya azo mema eza kilo mingi. Ye moka yebite na makambo azana ngona mutu na ye na nzoto na ye eza makasi mingi. Il faut akende na ngotina suka akokisa likambo. Makambo etangama ekokisami yende carte virage ya suka. Onyo sotozo subir nzamba lingeza la bongo. Yango ata bobondeli 30,000 prières na stade, bozana bongo. Tiye moko akoya ko restaurer makambo nae. Mululendo, 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 yevoka kwizila, mululendo, 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 yevoka kwizila. Est-ce que boyoki message na pesi lelo? Toza le 40e, le 19 mars 2023. Tozo kende vers décembre 2023. Qui vivra, verra. Bino mabolongo na se. Total epa yankolo. Appelez vos ancêtres. Belela ba koko na yo. Tango zo bondela na ndaku, benga ba nkulu na yo ba rosalisa yo. Benga nzambe. Ba Michel-Ange wana te, ba Angelus wana te, ba eloko te. Wana ba spiritualité kala, ba vieille école. Eh ben mbri ya rabatu mutu, bilo ka mike. Bino bokoti na atmosphère ya bonzambe. Alinga zongi sabino, ndenge bozalaki na Eden. Ndenge bozalaka ne bandeli. Il veut réparer l'erreur. Azimambu masambu kidi abombiango. Tango na wekoki ebima. N'est-ce pas? Kimia ezala na bikolo nyonso, kimia ezala na mai na mopepe. Atala mopepe bandeko ba calme-toi. Kimia ezala partout. Kimia wana botosaka. Boyoki totosaka nzambe. Nzambe ya l'église na bina réveil ta ba vantiro bomemi na Kinshasa lelo. Non. Tous ces gens-là bako sala humilier, bako souffrir pe bako kufa. Tous ces gens au basakani na nzambe. Babianga mi banganga nzambe badjuli kabo ya koyoka mongongo ole batalisa biso vérité bakoti na lokoso ya mbongo bakomi ko manipuler batu
basi pe mibali pe bana tango na bango ekoki bakobima nano na mpwasa mabe na bango emonisami epuis bakufi milimo na bango ekei ebebi mpo bakosi bana na Nzambe tango ekoki ye moko Nzambe azongi toyokani